Soyez bénis partout, vous êtes connectés. Nzamba Pambola Bino, Ezalinga Wabino, la grande dame mère Dorcas, l'apôtre de gentil. Oui, ndenge na mibenga ratope ndenge boyebi. Ouais, Nazaline Thomas Batunion sort. Les amis, nous continuons avec notre thème Oto Bandaki. Et ça fait plus ou moins 4 mois. Tozo lobela sur ba cause ya ba divorce. Oto lobaki ezali incompatibilité. Oui. Raison ezo sala ete batu bakabwana eza incompatibilité. Incompatibilité eza nini? Incompatibilité ezali impossibilité de s'accorder. De être, que s'accorder veut dire koyokana. Batu mibale o bazana du mal ya koyokana. Ba divergence ezo ko kabola bango. Et na ba divergence wana tolobaki ba raison eza vraiment ebele. Et toza na incompatibilité sur le plan sexuel ou encore na domaine ya sexe et sur le caractère, les émotions. En tout cas, tosimbaki pas mal ya ba domaine et tolobelaki sur les respects, topé incompatibilité d'éducation. Et Tolobela qui vraiment marmou ebele on a ozongela te faute de temps. Et la dernière fois on a parlé sur les incompatibilités spirituelles. Oui. Il y a molimo. Avant na continuer na message parce qu'il y a ça qui introduction na komeka ko spécifier topé ko zala clair par rapport il y a domaine oyo il y a incompatibilité ou ezali spirituelle. Oui, en fait, na domaine spirituel, tozo mona ba spiritualité ya bandenge na ndenge ou encore to bandelaki sur la famille. Oui, parce que to lobaki eza moboko ou encore fondement topé e bandeli ya harmonionso. Vous voyez? Tant batu mibale babala na kalibalo nzambe approuvaka abetela maboko andimaka yebi ezali oto bengi coutumier. Soko pesi mbongo ya dot, tu as droit sur ta femme. Lisumo ezate ba engalisa o bazala ke non soko pesi mbongo libala na famille, il faut zelati bako pambola bino na église non. Par contre, écoute, soki o pesi mbongo na famille te me boke ko sala religieux batu bele basala ngo. Ake kosala religieux, ake kosala o mususu nini civil, mais famille elembongo te nzamba azomona libala na te. Donc soko zoyoka ngai c'est le moment oluko régler likambo wana libala nzamba yebi to o approuva ezali kokende kobala na kati ya famille. Ouais, parce que mutu azalaka ya famille, vous voyez, mutu autaka na libota et nzamba pesa mutu lokola don na famille. Donc bref, c'est ça. Et to bandai sur la famille. Ben incompatibilité spirituelle, mais o ezali lié na ba réalité spirituelle ya famille. Voilà, parce que eza ebele. Et en dehors ya famille, et ça pena ba réalité spirituelle musu sezo kabola batu qui n'ont rien à voir avec la famille. Mutayena ko fungula ba porte yemoko par rapport ya parcours na ye. Et sali que lobby a un problème ya ko kutana relation sérieuse ou encore akutani na mobali mais spirituellement ba dérangement moko ezali o ezoko pekisa bango ba vanda parce qu'il n'explique ki bino par rapport aux spiritualité ou encore ya maramba molimo otobika na bomoto ezaka conséquence ya o ezala spirituel. Donc ce qui veut dire na molimo maramba moko déjà salemaka tel que journal lelo il est toza tongo façon na journée na ngeko lekela hein eza déjà lo mo oyo ezaki déjà toloba arrêter la nuit, vous voyez un peu. Donc makambo na okutana nango ya malamu ya ba benga ngonini ba hasard te to pe bani na luma mabete parce que naza muto mabete
de même bato yoke na journée akute na mamo a bien te to lo ba neti lelo mutu oyo ba ko tute na mutuka parce que bazali mutu oyo ke na ko sala accident mutu oyo akende ko bimana mwasi ya bato mutu oyo eza eloko oyo te esalemi kala miso na no eza eloko esalemaki déjà ta muskutu déjà ba mois passé déjà ba ne ba do ba programmaki na bango kango que non incident roleka na date boy na mokolo boy voyez un peu. Donc, mama réalité tobika na moi eza conséquence ya mambo et ça les déjà na butu. Ya sikeza la raté. Donc na moi eza kaka marambo oyo et si elle kaki et ça les maki. Oui, yango moni il faut qu'on la clairvoyant. Wana eza mambo to lo bela lelote, bon certainement tam so échappé batu belé, cho ezate to kani parenthèse. Toujours le sur incompatibilité spirituelle. Donc le sur incompatibilité spirituelle sur ça connecté et partager lien et sur à partir il y a Facebook tout ce que vous voulez sur pose là à partir il y a YouTube partager lien surtout que boss sanate sur zambano liboso ko s'abonner na chaîne na biso MDGD TV mafuta sika même bino bolanda biso libanda ya YouTube abonnez-vous pour soutenir biso par vos abonnements par vos partages les appels façon de soutenir donc on a besoin il y a ba conseil il y a ba prière na bino pe ça soutien. Tu as besoin de bon on parce que tu foutaka et des fois net na ba Facebook ils ont ba bitando to foutaka pour bozo ba message au cas pour toi na souci na bino donc to za na souci to pe na posa ba mabala e koma ko umela oui parce que tant que tu na sa déclaration liboso nzambe pe liboso ba tutoloba ke balobaka to pe mosel nzambe balobaka ke non et donc déclaration na biso moko jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tout ça, la rango, on a... Comment dirais-je? Il y a un appel là qui me déconcentre, franchement, excusez-moi. Tout le bar jusqu'à ce que la mort nous sépare, n'est-ce pas? Donc c'est que tant que tu bats la naka, ils allaient pona libela. Ezalaka te po to kabwana babala na te po na ko kabwana to bala na kapo na kosala famille to umela to bota bana bakola to mona bakoko to canaliser bana to pas venir a bana to sunga bango po lobi bazali pamboli po na biso ka te me po na société yango réseau tozolobela makambo oyo pourquoi parce que le fait il lelo ba mabala ezoko vanda te bamaba les os à la briser bamaba les os à la détruire et os à la que délinquance et ça croître et os à la que bana ba vie beba lelo to komi kokunda bana na place bana bakunda baboti nyonso ezaka ba cause mingi ya ba destruction ya ba foyer parce que celui la base en nation ezala liba ezala famille pardon et na famille tozo mona ezalaka union ya bato mibale oyo bato misusu ba ko bakamo eza bana okabakoko ainsi de suite. Donc ce qui veut dire ce qui fondement où ezali à deux personnes ezali renversé malheureusement ba union so ba roya après bano ba robota mais en tout cas ba ozana chance te ba ozana chance te mambo ezali ba malamu à 90 même 95%. Vous voyez peut-être ya moko to mibale ba ko so mongolu nde to ba exception to bi exception to bi règle comment on appelle ça. Exception confirme la règle, n'est-ce pas? Voilà, donc il ne manque pas des exceptions, ils ont raté. Parce que tant que nous sommes dans la plupart des cas, mais il y a mon kotomi balonza marosa angolu parce que Zanzambe a épargné toi à préserver. Bref, tozo lobela ba cause va divorce. Et to lobela ki eza to loba ki eza incompatibilité. Ou ezali impossibilité à s'accorder. Il y a besoin de boyokani. Na pesa ki ba exemple na sa même ba illustration kola ki sa ba nazoi ba récipient nazoi ba milangi ba bidon nazoi ba vase nazoi comment on appelle ça ba bol ka na mi o eza na mi finu kuna ngo ka pona la ki sa incompatibilité eza nini donc nazoi mo finu ki ya bien na ya mutu ya mulangi te na tie nazoi différent mutu ya mulangi na tie bomoni ke zo vanda te ezo kangama te nde ba mabale ebele ezali de même nazwaki nazwi plastique nazwi mofinu kuna ngo na tie tomoni ke ekangamaki evandi toningisi ezo panzana te eza bongo tango libala to pe
mwasi na mobali oyo bakutani eke esimbi baza neti plastique oyo eza na mofinuku na yango eza soudé eza collé evandi très bien ke bambonge koya oyo eza koningisa oyo toningisaki mais epanzango te. Pourquoi? Simplement parce que bazali soudé baza bomoko. Bible ezoloba na Amos 3:3 ke soki boyokani te ou encore bato mibale bakotambola elongo te so bayokani te. Ce qui veut dire avant kotambola il faut koyokana. Oui, so boyokani te botambola te, malheureusement lelo bato bakoma bayokani te mais bazo kotambola. Moko auti na sud moko auti na nord, ils n'ont pas eu suffisamment le temps ya koyeba na bizaleli babalani. Parce que na matière à libala so eza na moka elongo boleka na bino nzela ezalaki to mona bon an déterministe mais to sakana kaka ezala ebele. Mais ce qui pensa c'est la personne ozo tiana motema ozo tenir compte que lobi bosa la foyer to bokene musika il faut vraiment ozala préparer to poeba mutu wana malamu. C'est très important parce que ozo risquer ko gâcher vie na yo, ko gâcher temps na yo, ko lekisa ngonga oyo tolobaka bomalere na mutu moko boye oyo peut-être bosana nzela molayi te. Et c'est très dangereux. Et ba brisement ya ba mabala ezotika bato ebele na ba défaut. Ezala mibala ezala basi tolingi biloko wana te. Tolingi biloko wana te ba retombe mingi. Bezaka pa ba innocent o ezali bana. Bien que bakolo makambo pe bazala ba victime bakoma pe ba victime ya ba makambo ebele d'une manière ou d'une autre. Il y a ba blessure intérieure, misusu kutu la di mal à contracter relation mususu ya malamu. Pourquoi? Car parce que esimba kité. Vous voyez? Et nous voulons éviter ça. C'est vrai, on ne saura pas peut-être aider tout le monde. Mais néanmoins, batumi balemisato bazolanda biso. Ezara même ebele. Et si vous considérez ou encore vous prenez à cœur ce que nous vous disons là, en tout cas, surtout batona bobalanite, vous avez vraiment beaucoup de la chance. Et ceux qui peut te koba les aura agités, hein. Tu peux être rosa mokolo moza immature. De même moi, je moi la mouke mais à réfléchir. Donc, ce qui veut dire, yo zui nanu obali nanu te, en tout cas, R yangoyo, et yakoluka kobongisa, yakoluka koyeba ki nzelonga na zui oyo, tope mutonga na kutani na ye, c'est bon. Vous voyez? Toujours continuer, toujours sur une compatibilité spirituelle. L'autre fois, totalement, je crois, dans Genèse, chapitre 24. Bisika Abraham atindi mosali na ye, tope mwana mosala na ye, ayeno obale la mwana na ye Isaac mwasi. On a expliqué, botanga on a dans Genèse 24, bon, exemple, je vais lire juste deux versets. Genèse 24, je commence à partir du premier verset, Bible Zoloba. Abraham était vieux, il avait atteint un âge avancé et l'Éternel l'avait béni en tout. Oui. Verset 2, Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, qui administrait tous ses biens, tu vas mettre ta main sous ma cuisse. 3, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. Et on a expliqué pourquoi Abraham a boyaki bakeno robale la mwana na ye mwasi parmi ba Cananéens. O ezali image ya paganisme, ya mondanité. Abraham azaki na famille na ye. Et quand nde tozoloba awa, famille nyonso souwe ezala ke famille ezala bien. Azaki bien, azaki heureux na mwasi na ye baboti mwana bango moko ya promesse. O ezali Isaac. Et fallait kobongisa venir à mwana wana. Ezalaka baboti nde babongisa va venir à bana. Donc kobonga to kobeba mwana esime na maboko baboti na ye. Soki mwana baby faut ezalaka ba parents écoutez-moi. Bolimbisanga peut-être temps mususu. Et simba kite ou encore tu avais échoué, il n'est jamais trop tard dans la vie. C'est encore possible avec des rebongisa. Et nzamba capable. Bobonde la nzamba yebi koma kosunga. Tamuso loba moboti mota linga mwana bébé effectivement mais obokole mwana nde nini vous voyez un peu. Et na émission ya bana na expliquer mambo wana très bien peut-être atozana temps kolobela ngote. Pourquoi j'ai mentionné ça? C'est parce que tamuso ko betsa libaku na mutu moko oyo ke
en tout cas azala erete lolenge bana bakolela et via bane baby peut-être on se culpabiliser ou encore retenir la rigueur en disant que naza wrong. Bible zolo balakisa mwana nzela enfin que tant okola se détourner, c'est-à-dire mwana bapesa ke forme azana wala mai vazo rochaye azo forme wana soki o mesani saki na ba mamumoro boy nde nzela na yango olanda tia okola soki boza ina tana ete akomi lukela vie moko aokangama na ba camarade ya mabe ya bakuluna pourquoi laisser aller ezali abimaka kotaka yo ozalaka to yebite vous voyez donc eza manque à responsabilité c'est ça au fait yango moni lelo bana ebele bakomi wana eza pasi étant parent j'ai des enfants oyo ke lobi na kosepela te omona bango babeba on n'est pas meilleur mais on essaye et puis tozobondela nzambe parce que yene mutu asimbi vie ya bato. Bref c'est ça et neti vie ya Isaac ezali na maboko baboti na ye ayebisi mosali na ye nga nazokufa kala te nazonuna jire ngai ke ozola mwana nga basi parmi bakananaye te parce que son serviteur était le serviteur le plus vieux, le plus ancien. Et c'était même lui, avant maintenant qu'on pensait qu'on tique l'héritage. Non, c'était Léazar. Bon, n'enge moko kara parce que bazali pe na ba part ya ba héritage. En fait, azalaki mwana ndako, ayebaki coutume ya famille. Ayebaki bizaleli ya famille ke awawa l'étranger bakotaka te. Awawa bakananaye bakokota te pourquoi parce que baza na mode de vie moko boy. Baza na balolenge moko boy. Vous voyez? Oyo soki bakoti awa ekobebisa masolo. Et ayebisi jirengo ozola mwana nga mwasi parmi bakananaye te. Parce que ayebi ke so azoli mwana mwasi parmi bakananaye vi ya mwana eza robeba. So azoli mwana mwasi parmi bakananaye lobi ya mwana ekomi compliqué. Ayebisi jirengai. Et tolobaki boye parce que sur ba incompatibilité na lobaki to bandeli na famille. Et na tsaki introduction nazo continuer par rapport ya ba incompatibilité spirituelle ou eza lié na famille. Oui, ba incompatibilité spirituelle mususu eza lié na libota te. Mutu mususu ana ba problème sérieux spirituel. Ezo sala ki na libana mobali ne libali vanda te. Eza te parce que ba réalité spirituelle ya famille na bango ne mutu zo pekisa mais eza parce que ba nzela mususu oya lekaki. Asimba kikisi aza occulte moi so linga ana kuna ba ibise tete o wana awawa e simba tena mamu na biso voyez un peu donc to koma wana mais tozana na famille donc quand na ibise bino na sujet o ya manger à boire awawa eza blague te yango vraiment na osengola nanga vraiment na bokebi tozana na famille na lobaki boy l'autre fois famille nyonso eza na spiritualité nango o to benga bokoko eza ka pa ba africain te et pas ba asiatique bokoko eza et pas mindele bokoko ezali oui naebi mwasi une cousine une grande sœur beau-frère nae azalaka na proposante moi mondele alinga eba la fille wana française de mère et de père française na bandeli de mère et de père alinga eba la fille wana papa mwasi aebisi ye sa grande sœur n'est pas encore mariée. Malheureusement, c'est la coutume. Moyen au bal les athées. Il faut poser là. Si il y a au bal, soit il y a bali bon bino bali. Tant qu'il y a balité bon balate. Et tellement ba oumela il y a zo balate baba na ba on robota. Oui, puisque moyen ba pesa d'autres athées, c'est la famille. Donc, c'est partout. La coutume est là partout. Et na mindele na ba indo na ba asiatique partout, na ba chinois boko ko ezalaka. Pour na bato ba kanisa boko ko ezalaka na Afrique te boko ko ezalaka partout. Et na tango akala bokoko ezalaki na famille Abraham bokoko ezalaki parmi ba loi interdit ou comment on appelle ça to benga ngone ba loi établie à famille na bango ya famille ba Abraham étranger akokota te chaque famille na lobi za na spiritualité chaque famille za na ba loi établie chaque famille est na ba réalité spirituelle oyo il faut qu'on respecte. Et lorsque vous ne respectez pas cela, ça vous causera de très sérieux problèmes. Et na loba ki to rien na christianisme parce que certainement tant so milobe lui mais tant aussi ton dimeli yeso oui effectivement. Mais ko bosa na te ke maramunyo sote ali bota ezala ya ko boaka.
ezana ba makambo oyo ezokende à l'encontre ya Bible. Oui, ce qui est tout à fait normal parce que makomi ezoloba ke inceste ya lisumu. Yo koyo kozana kobala na cousin na yo te ni cousine na yo. Oto benga le kitchudi, vous connaissez, n'est-ce pas? Voilà. Là, il faut oboyango. Mais tant oppose oboyango, il faut te rassurer que oza makolomi bale kati na bonzambe. Pourquoi? Parce qu'il y a des répercussions. Bato ba yebi ba réalité ba famille, ba yebi marambo na oloba. Vous voyez? Donc, ezana ba marambo oyo, il faut o rejeter to po boya. Mais ezana ba marambo oyo, eza lisumu te, tel que la dot. Bato musu baloba non, nzambe tanga keli Eve bapeselaki dot ya Eve wapi. Franchement, bon, tout ça na débat na te, mais Dieu reconnaît la dot. Il faut robala. So robali te, ozo kosumuka, ozo landa ngai. Ovana na mwana bato mwasi. Ovana na mobali moko obobala na te. Soki lelo enlèvement eye bo kota te. Bo mona nzambe te. Soki lelo liwa eye bo mona nzambe te. Oui, parce que vous vivez dans les péchés. Et il faut vraiment si vite que possible arranger ça avant qu'il ne soit trop tard. Le Seigneur sait le pourquoi à permettre beaucoup comme makambo parce que pas bazar ils ont raté. Peut-être tu es là devant de, je sais pas, écran na yo, au banano ko zappé, au banano ko le kaiza sur Facebook, YouTube, au côté na vidéo au milobeli bon na banana ko le non 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 nzamba yeba kike, au yango oui, c'est à toi que je parle. Donc bongisa eloko, bongisa plus grave, au kaba chrétien, muto alobi a muto mi bengi diacre, abota bana 5 adotate, bafana na ba pa les na mama, yo rasoni. Yo rasoni. Yo kata kombo zolata na soni. Diacre. Ah, Bonico. En fait, bref, c'est ça. Je disais que chaque famille est en bokoko na yango. Chaque famille est en ba réalité spirituelle na yango. Oh, il faut qu'on lande la lettre et qu'on respecte. Abraham na famille na bango ezaki bokoko. Oko bala mutalibanda te. Il faut bala kaka moi si parmi famille. Donc, okobi malibanda te. Yango bomona ki yemoko abala Sarah. Ah voilà. À l'époque, il n'y avait pas inceste. Pour le lot, batanga la Bible tellement mabe, yemba yemba. Oh, Abraham a salaki inceste, maintenant Abraham n'a pas fait l'inceste. À l'époque, ils allaient autorisé, ils allaient permis. Ce que tangi bien Bible, et comme qui na moment moko nzamba ki kopekisa mabala entre bandeko. Tant ma be et bandi ko s'accroître, tant ma sumu ezo mata. Nenzamba ki un moment ko pekisa, oko bala sunde ko na yote. Mais avant ezaki batu bande ko bala na e bando kipete. Nzamba keli mokila bandaki yango na Adam na Eve. Sikoyo bano bango babotaki. Basi to mibali na bango babotaki wapi? Parce que Bible zo lakisa biso ke no bango ne babanda mokili. Voyez un peu. Donc c'était permis. Ezaki lisumu te. Et après ne et aki ko koma lisumu tango nzamba lobi. Oui, tango nzamba lobi. Avant nzamba lobi ezali lisumu te. Donc tango ba Abraham bazo bala ba Sarah wana ba Jacob bazo bala bande on a bango sope ba bana ba nièce ya banoko soyi banani, c'était pas un péché. Il n'y avait pas de péché. Bref, et loi établie ezaki ba pa ba kokota te. De même na ebisaki biso l'autre fois que na ba famille na biso ba loi établie ezali. Ba loi établie ezali oyo mutu ezo créer ba incompatibilité. Yango bomoni na tango akala babana ko balela batu basi mingi. C'était plus les tribus. Oka ba yombe na ba yombe. Mobali mama muyombe papa muyombe. Bazombo na bazombo. Bangala na bangala. C'était ça. Ba raison majeure. To parmi ba raison moko ba raison majeure ezalaki. Il est pour conserver spiritualité à famille. Parce que bangala bazala ba makambo ndenge moko do so la zui mongala aye na famille oyo ya biso ya bangala. Inconvénient et causalité. Pourquoi? Parce que toza bangala. Nzamba ebisi nowe kamata banyama ya même espèce en couple. Quand ça bango na arche pona ko conserver race na bango, pona ko battre la bango. Eza même technique, même style, oyo même satana a utilisaka. Vous voyez, muto azana kati ya masolo ya molili
bako imposer to pe bako exiger mwasi ya butu. Pourquoi po sala ke ba makambo tambola malamu. Soki ozui yo ozana ba loge par exemple. Okeza mwasi asambela kaya solo. Et tant que bako sambela ko sambela. Tu vas te chercher des problèmes, risque ça. Ou bien yo ou bien ye. Vous voyez un peu. Donc yango bomoni na tango kala bano balela bato basi. Bano zola bato mibali. Okobala mwana mama nalingi na okobala mwana mama songolo nalingi te okobala ye. Ba mabala ana ezala trop. Oui, ba mabala ana ezala trop. Toyebi yango esala peke etikali bongo muto alinga ete malgré ye mais ba imposer. Pourquoi? Parce que c'est la famille, c'est la coutume. Il faut qu'on respecte, il faut qu'on l'andela à la lettre. Vous voyez? Et en dehors de ça, tolobaki ils ont ba parents ebele, ba famille ebele, ba boya basi ya bana na bango to pe mibala bana bango, ba pesa ba raison te. Yo zo mona ka ke balingi nga te baza mitema mabe. Nzonga nde bazo sala yango. Bon, selon to benga ngo bongo to benga ngo bongo. Ba osala ngo quelque part pour na bonheur to pe bolamu na yo. Pourquoi? Parce que ba yebi ke moi si ozo kendo zwa. To mobalo ozo kokotisa na famille. Par rapport ya masolo nde to ba na lingala ya famille ya butu a compliquer yo vie. A compliquer yo vie. Yango moni balingi obala mwasi wana te. Balingi obala mobali wana te. Oka mwana bato aza bien, afinga mutu te. Eza te ki wazala so likango papa na bino kala esali ke papa yo komona Yesu. Kaka boye, mwana respect, oka so pe na ndako sa misala. Azo kabela pe ba semeki na ye me balinga kayete. Ya mambo butu. Mama ti au son de ma voix. Oza na circonstance moya lolenga boye. Et na explica ki na lobaki boye. So eza nango kaka baroboya o eza c'est normal bato nyonso te mutu nyonso te fois sepela na n'est-ce pas? Ya na famille muso okay, o no welcome. Mais pas bato muso et pas bato muso te. O ka mama lingio na papa me ba semeki ba sepela no te pourquoi? Parce que bango ba lingaka ya na bango ba la fille wana mususu wana. O soit des affaires ngo lekio na kitoko. O soit des affaires ngo kabaro lekai. O soit des affaires ngo solara bien. Vous voyez un peu, wana eza elo mususu. Mais ok, en tout cas, on peut même se sentir en insécurité parce que belle famille lingi yote. Balingi yote mama soina no balite. Papa soina no balite, ezaka proposaka na ba proposition ou encore fiançailles mais kuna moto ezopela na conseil tika. Oya komi kotisa na libala o tika la kozana sengote vina yo mobimba. Tika na yo po par exemple eza vraiment belé. L'autre fois on a mentionné qu'il n'a pas ça exemple et n'a expliqué qui que bomoni ba mabala oyo famille boya 95% ba mabala ana etikala romona bonheur te et souka nango ekabwana kaka ba kabwana pourquoi? Parce que ba bunda na famille te surtout so ozano makasi te ba telemela la famille te yango bomona ebele ba kufa ouais so s'entêter vraiment surtout so ba komo pointer misapi yo ozo yokate yo ni ngola kisa biso ke yonde yeba ke to mona moi kole avant yo yeba ke surtout so ekomi ke loba ke ngai te na sala boy loba ko bima le bumo te loba ngate na meliso mabele loba ngate na lesa yo loba ngate na tangisa yo ou encore bala ye totala ou encore bobota totala ou na komba na Yesu nga sambela détrompe-toi. En tout cas on même a problème. Si vous balana, oui, bien sûr, vous n'allez pas divorcer à cause de ça quand même. Je suis exact parce que on a continue à libala. Il y en a mobile no bon problème te. Il y en a boza bien. Mais ba problème les autres plus et libanda. Ba ko tout en aming bozala nango eza parce que ba tout mo balingi te bozala. Mais le fait que bossi bo balana, vous n'avez pas le choix de chercher Dieu. Nzambe a justifié bino. Ouais parce que boza ba innocent. Vous voyez un peu. Bien que ça n'a pas toujours été facile. Mais si on a bobala, moi je vous conseillerais de vous séparer. C'est une orientation, ma directive, bon de là, après, moi si soit bien, mobile bien, oyoke, ozana kimia, parce que la paix, et ça quand même important dans la vie à moto. Yes, ou loba, n'a pas si bien kimia, homo qui les peut s'arrêter. Donc c'est que kimia, et l'homo basara, tu peux tout avoir, mais si ozana kimia, et un tinate.
oza na mbongo koza na nyonso mais soki kimia eza te eya na ntina te. Donc tu as besoin de la paix. Voyez, tozo continuer nako kende susu na ba exemple parce que tu consommes déjà 30 minutes na biso. Il y a ba incompatibilité spirituelle ou eza lié na famille. Toloba ki chaque famille eza na ba loi établie na yango. Que na famille oyo eza boye, eza boye, eza boye. Siko tango yo oye kokotisa mutu moko o aza étranger na ba loi wana to étrangère. C'est-à-dire spiritualité à famille na ye. Parce que mutu azalara appartenara na famille. Mutu nyonso représentera famille na ye. Tel que je suis là, je représente ma famille. Et il y a des lois établies, il y a des réalités de ma famille. Oyo mutu nyonso eza bongo pona ye. Donc, tant yo zui mobali to mwasi, oye na ye na famille, yeba ke o memi famille mususu na famille. Et soki boutou ya famille wana parce que c'est ce qu'on appelle bondoki. Bondoki ya famille na bango na bondoki ya famille na bino parce que famille nyonso za na bondoki na yango sans exception. Soki bondoki ya famille na bango na ya bino ezo ko bala na te. En tout cas ezala pasi pona bino eza problème et kozala problème ou bien ba opekisa e vraiment kota ou bien soki a koti de force bino ne bozanga kimia yango bomoni ba mabale belé panzana sans toutefois mobala za la mabe sans toutefois moi ça za la mabe. Pourquoi? Parce que spiritualité à famille et lingité ba ko soana moko bozo comprendre te bo kabwana penza moi ça kena mobala kena bo regrettaka moi si nanga mobale nanga ni nango penze kabola biso bo meka pe ko zonga na chaque fois so bo zonga ne mama donc on dirait likambo mususu et pourtant mobali mabeta moi si mabete. Ouais, bango bat ba osala ndenge wana parce que boko balana te. Vous voyez? Boko balana te. Ba loi établi mususu eza avant d'appeler cet exemple, je vais parler de Toebi et pas bayandi, je crois qu'ils n'avaient pas bayandi. Ba mariage entre proches parentes, to pe ba cousin na ba cousine, auto benga le kitwidi. Yembi Pasteur Moïse Mbi alobi so moni mko libala no avimbi ba kitwidi na buto simbite. Eza mamba butu. Eza kindoki parce que eza inceste, Bible pekisi. Ya ba loi établie ya famille ba réalité ba famille. Sikoyo. Et ba genre ba famille on attend que no kotango. Spirituellement faut za makasi parce que kitwidi wana obundisa yo. Abundiso. Akobundisa yo. Yana pasteur moko akeba na mwasi na bandundu. Abali mwasi na ebo, comme baza bato bandundu fallait ko kende ko doter kuna bakei pe basali mamunyoso bapesi. Basili si na bango bien, na suka lango ba yebisa pasteur ke ndenge eza boye. Il faut foutre ba droit ya kitwidi wana kitwidi. Il faut foutre ba droit. Oh, comment ça oui? Mwasi na yo azalaka na kitwidi. Comme obali selon la coutume, il y a problème était. Mais il y a des droits que tu dois payer. Il faut foutre, moi, Babylon, moi, juste pour nako. Catalien, wana, pour permettre yo, ozala, heureux na moi, sinon. Pasteur a boy. Non, ngala zana bonzambe. Ba yebisi fouta ba droit, sinon ça va te créer des sérieux problèmes. On est d'accord au bala moi na biso. Aza, vous serez heureux. Eza problème te bo kende na bino, mais sauf que toyebi mamtozolo ba eza ma famille soko sali yango te pasteur a dindami na profiter na loba na ba chrétien tala oyebi makasi ya mutu et dépendant bisika telemeli yo zotanga kombo Yesu rassure-toi que Yesu yango pozo tanga azaka na bibebo te ba chrétien belé bazara batwa ba mvuya makelele na kombo ya Yesu mais bonzambe ezate siko nzambe ngoya obundelo nde nini na ba mamu misusu. En fait, le problème avec les pasteurs eza na nkutu te kazali na nzambe te ou encore bonzambe ezalaki makasi te ezaka ke koyeba kosala part des choses. C'est très important. Bandeko mambo na oloba ata na monopole nango te mais na o maîtriser ngo bien parce que na comprenant ngo, j'étais victime de ça
na vandi pe na makolo bato yo na prendre belé na moni pe belé en fait na yebi bon moni mambo etali coutume nde na lobaki eza na babiloko ya kozwa ya na babiloko ya kobwaka siko malheureusement biso ba chrétien to bwaka nyonso au nom de Jésus mama moko ayemba même alobi coutume en Afrique ezali kindoki effectivement eza na ba mambo ebele ya coutume eza kindoki mais nyonso ezala kindoki te tel que dot nzambe azo reconnaître et puis ayebi yango donc soko doté te tu auras des problèmes dot ekouvraka bana surtout pas ba Congo en tout cas tu au son de ma voix au bala mo Congo moi si na yo aza mo Congo bobandi oboto pe sina dot te nzamba lingi oka mingi luko bongisa parce que so balobi basalo baventure moni banana bakosiliso bango okosa elo te parce que bana couverture te dot couvrir bana vous voyez et ça na bamambo oyo il faut qu'honorer. Il y a aussi de ces choses là oyo il y en a une importance te en fait bref le pasteur fallait foutre à droit wana et ça n'a pas problème il y a pas de péché en ça mais malheureusement ça n'était et vous savez qu'est-ce qui s'est passé le pauvre apesi mbongo nyonso makambo nyonso mais aboko futa ba droit wana esali ke na retour quand nde bazonga na mwasi azaki bien importante makambo nyonso bien mwana bato bando lenga na fièvre abandi kolenga na fièvre bakoma na kini te ser wana kufa par exemple et pourtant akokaki ko prevent yango to pe kopekisa yango ko empêcher yango ekoma te bandeko eza na bafamille oyo loi établie ezake boko bala te ezala mibali ezala basi ya des familles oyo mibali bako bala te ya aussi des familles oyo basi bako bala te ouais eza ba loi établie ya famille babiloko wana ezala di ya bamakambo moko esalema kala etikali ndenge wana yana ba ancêtre na biso mingi bazalaki plus na bokoko oyo ya tobengango kisi kindoki en fait ezaki ba valeur parce que bayebaki nzambe te pona zwa succès comme na chasseur comme na pêcheur pona kanga mbisi ebele pona bomania mebele il faut nakota nganga etanga okende boyebi nganga nyonso azala na bikila mususu oka kenda bayebisa yeke tekelanga mabala famille mabala ya bana basi piangai comme ça yo ozwa succès ok d'accord bapesi apesi mabala bapesi ye succès bapesi ye par exemple nguya to pe mpifo wana de façon que soka ke chasse akokanga nyama facilement akopêcher famille ezala bien famille elia emela na bible ya na histoire moko na livre ya Jérémie bazobeta ya barekabite nzambe ayebisi Jérémie kende ko offrir bato wana vin oyoka bango bayebisi ye boye biso omelaka vin te tovandaka mpe na bandako batonga te biso ovanda na batante pourquoi eza po to vivre longtemps oui po to vivre longtemps tokomela vin te tokovanda sa batante te pardon tokovanda bandako te il faut tovanda sa batante ezali papa na biso Rekab donc koko na biso il s'appelle encore comment le monsieur papa na Rekab na bosani ye moto atika lwa wana esali ke biso pe bana ya Rekab do ba Rekabite to hérité yango do eza ndenge wana tokomela yango te nzambe biso moni soki kutu bango bazoko honorer bazotosa ebongo bino donc il y a de ces familles là il y a eza na bamambo eza interdit pona ba raison moko songolo donc eza ba famille o bapekisa basi babala eza na ba raison eza na tina eza kaka te ke no boko bala te koko na bino akenda kosimba kisi parce que ya azaka chasseur po akanga banyama ebele akepa nganga basali deal ateki mabala basi e bino ye azwi
succès en échange ou encore nguya wana soki akei ayaka na nyama tout ça famille ezala bien. C'est ça. C'est ce qui fait que bino bokobala te. Yango moni à chaque fois soki okutani na mobali ya bien akendaka sans préavis. Ah oui. Et na ba misusu bokobota na bino. Bokosala bino yaka to vanda, mais libala bokosala te. Yango moni bato ebele bavanda babanda kobota libala eza te. Milimo wana na ezo kopekisa bino. Oka pe mobala se souciera neta bala mwasi. Ouais bana bango bien. Kaka mukoba komeka baluka ba ekesa libala. Ne place ba problème ezali. En tout cas to telema mwa mingi place to lobela vraiment makambo ebele. To lobela penza makambo ebele. Yango moni tango ozoluko briser loi oyo. Ya non mariage na famille. Ah il faut za makasi faut za makasi. Nous autres là to sutuka. Ah maman ezalaki boyende. Trop tard. Siko il faut na bunda ekita te. Ekita na bana ngate ni ya mibali ni ya basi. Parce que chez nous polygamie eza kuto eloko ya kosamba te. Ouais. Divorce eza eloko ya kosamba te. Et en fait chaque famille eza na ba réalité nango. Vous voyez un peu. Donc tant on a connaissance que na famille na nga mambo boye ezali surtout yo na nobalité en tout cas il faut tellement makasi yango moni ozolanda nga so na ndimela Yesu te ou encore okendaka no église mais na mwa ba légèreté moko boye il faut vraiment ocha sérieux na relation na Nzambe parce que la seule wa kolongiso ezaye ou encore le seul wa kolongiso ezaye sans Yesu alenda en toi et ozala pasi bato basambelaka ya baje tant na loba ko sambela ya baje tu fréquentes l'église oyembaka oteyaka mais wa muto ba légèreté belé topé ba vie moko boye ozo honorer Nzambe te. Ça constitue des portes d'entrée, ce qui fait que tant ba problème ba réclamation na ezo ganga spirituellement aux amakasité. Pourquoi? Parce que on peut s'y accès na moini azamakasi modo peut s'y accès na moini akota et puis à ravager. Or la seule façon où on permettre yo aux afforts eza kokanga ba porte en te consacrant ou encore en refusant vraiment totalement tout ce qui est compromission mambo mabe oyebi ke esepelisa Nzambe te. Kamoka to babiloko yo benga omona ya mike lisuma muke ezalaka te. Moi ba vie ya ba chéri ba vie ya bikobo ya komelaka ba masanga ba ya koyiba obenga ngo cop bakofinga bakotonga ba distraction moko inutile. Spirituellement tu t'affaiblis et ce qui fait que ta ba réclamation nezo ganga o kolonga te malgré ozo sambele belé ba résultat eza moké parce que bango baza vraiment blindé baza fort et ce qu'on peut permettre Nzamba bundela yo comme il se doit il faut honorer Nzambe parce que Bible zoloba na ko honorer o ako honorer nga so ozo honorer Nzambe na conduite na yo te et kozala moi pasi olonga donc moi te mais oza pasi olonga te. Pourquoi? Parce que ozo limiter Nzambe. Oui, o limiter Nzambe. En fait Nzamba zanzamba ba principe. Ouais, Nzamba zanzamba ba principe. Il y a de ces choses là sur salité au monate. Sur salité au zoate, sur salité au simbate. Yesu aloba le prince de ce monde vient mais il n'a rien de lui à moi. Ce qui veut dire à moi et il n'y a rien qui puisse le permettre à jouer le dessus sur moi. Vous voyez? Donc pour Satana à jouer le dessus sur yo, il faut oser la redevable pana et n'habiter son se faire comprendre. Il faut za redevable panaï. Il faut za na nyongwa Satana. So za na nyongwa Satana. En tout cas, Bible zoloba muto azo defa. Aza esclave a muto azo defisai. Net yo za na biloko ya Satana. Oza na compromission ya diable. Oza na kindumba. Oza na masanga. Oza na moyibi. Oza na maambo mabe oyo ezalaka ya ye ya Nzambe te. Donc ce qui veut dire légalement on a droit sur yo. Vous comprenez un peu? Donc ce qui fera que ata Nzamba ya tindi mouanje
moi j'ai ba argumenté ana ba argumenté po yo moko eza yonde mutu parce que eza likamba volonté soki oboyi mais soki oza d'accord nzambe osani osala ote eza neti moyibi bakangi ye na ba preuve ya biloko ayibi siko avocat osani ata so akolobela akobundelo mais tu es coupable obeta boloko ezalaka ndenge moko na mambo molimo tokangi parenthèse tozo continuer ntango baréclamation ezoganga tu auras de très sérieux problèmes baokanga yo baokoka yo parce que yo na molimo oza makasi te sikoyo tozolobela makambo ya bafamille oyo bakobala te parce que il s'agit ya mariage tolobela bacause to mpe incompatibilité spirituelle voyez en tout cas eza ebele baloi établi na bafamille eza ebele mais toza na makambo ya libala tolobi ya de ces famille la bokobala te ni mibali ni basi sikoyo hotel parce que nyonso ebandelaka wana omoni ntango koko nde na explike bino akendaki epa nganga bazongisaki boye basala ye boye basala hotel hotel nde témoin hotel nde ezolie bango hotel nde ezosala masolo nyonso parce que na monde ya molili eloko ekosalema te sanke hotel ezala bati yango omoni à chaque fois c'était qui Jacob atonga bahotel trop oka nzambe abimeli ye atongi hotel oka asali eloko moko alinga akende asala eloko moko asali sacrifice asali hotel mpo na nzambe pourquoi parce que mpo hotel elobela ye hotel egangaka hotel elobaka par rapport à baclause ya alliance pourtant bosali alliance hein? Il faut ezala représenter na hotel voyez mpe yo osali alliance na nganga fo hotel sikoyo bon tolobela mambo hotel a te so comprendre yango te bon peut-être vous pouvez écrire na numéro ou encore kotuna on va expliquer faute de temps moyen tolobela yango ebele awa eza te ou encore en long et en large hotel ya célibat parce que koko ateki mabala n'est-ce pas hotel ya célibat eza bati siko hotel ya célibat etambolaka nzela moko na hotel ya divorce au cas où mutu moko asantete parce que bateti bazangaka te au cas où mutu moko asantete akebala na makasi il faut hotel ya divorce intervenir pour ozonga na célibat o comprendre yango moni eza na basi ebele babalamba lebele mais ezosimba mpe kaka te babalaka yo 3 oyo déjà mabala mibale déjà ekufi de même mibale ebele ye mabala esimbaka te ya na frère moko nalanda ye na émission moko bato bayokelaka ye mawa nzoka nde mawa ye te basi nde baza bavictime en fait ye basi batrompake kaka 3 fois marié akangaka basi nde na mibale boloba nini eza parce que osatisfaire bango te non même pas baréclamation ya ye frère wana nde moto ezokanga bana bato siko tellement bana basi yango mpe ta mosusu mpe bana bango flou na mambo molimo bana bato bainonsante bayebi te baotombeka victime ezalaka bongo ekobundisa ou soit mwasi ou soit mobali milimo oyo ereklamaka ngai solo oyo nakutani na mobali to naza na mobali to na bali eke na famille na nga par exemple loi ezaki nakobala te milimo wana ekobundisa mobali na nga ezalaka bongo yango bomoni mibali mosusu basi mosusu bazala incomprise mais comment kozala makambo mabe boye te eza ye te bazoko imposer caractère wana kaka po bokabwana ezalaka bongo amona malamu mais so bareseau ekimi na motu apete bakable nde bakino baloba asala bamakambo moko osupporte yango te baréalité spirituelle makambo bandeko na ngai toza na mposa bamabala evanda tozo explike na bato makambo oyo mpo bato bazwa conscience bacomprendre que vie ezalaka bitumba liberté baarrachaka yango liberté epesamaka te la liberté on l'arrache elle ne se donne pas vous voyez donc il faut otelema obunda mpo na vie na yo na molimo premièrement et puis na nzoto il faut longa butu c'est tout ce qui est ya molili oyo baloba oyo bakoma oyo baétablissa
Et quand tu vas t'élever contre ça, avec Dieu, Nanzambe, Tona Yesu, et ya baventir te, ndoro longa, ka boye, eza pasi. Eza pasi, certainement, mituni, comment faire, ou encore que faire, tozo ya malembe. Tozo expliquer, hôtel, il y a divorce, il y a célibat, et tambolana, il y a divorce. Ceux qui au santeto bali, hôtel divorce ko intervenir. Na bandenge moko boy. Yango moni, bref, bobalana, et que bino na famille bino bobalate, ba flèche andengwana. Ka pobo kabona. Pourquoi? Parce que hôtel ezo ganga. Hôtel ezo ganga. Ba esprit faut ba intervenir. Nini abali, 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 ababalate, 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 mais ya abali, ya abali, ya abali. Il faut ba benda yo, c'est ce qu'on appelle les réclamations. Réclamer veut dire na osengaka eloko ezaki ya ngai. Ba droit na ngai. Donc na osenga na zonga na ba droit na ngai. Et eza ba droit na bango par rapport à makambo esalemaka. Siko ba kolongola bango na ba droit na bango. Milimo wana. Bango bazangi na droit légal sur libala na yo. Siko yo ko bimande nini, mais yo ko bimate, yo ko bimate. Yo ko bimate. Yango bomoni ba couple belé. Bazala na bango bien. Eza te ko mwana bato ebo lamba tete. Eza te ke mobala pia mbongo tete. Eza te ke les amis, excusez-moi. Na solande au moins simoko. Aipsinga maman, j'ai pas compris. À 3 reprises. Et salema, naba espace abatamo boy. 1 an, 2 ans. Na bien mbal nanga, mais bizarrement, na no kaposa na bimalibanda. Dieu merci, conscience est allée. Nzamba bibi sa Paul a dit à Timothée qu'on perdre bonne conscience. Oh, belé ba perdre, j'aime ça, la bonne conscience. Et yam tezo sala ke mutu ayeba ke loko mabe ya mabe malamu ya mabe. Mutu a perdre bonne conscience oyeba na été. Yam moni bato belé lelo basali naufrage na foi pour ba perdre bonne conscience. Quand mambo ya pekisaka bato, oya te ya bato keza mabe lelo emo ko mosalango a perdre bonne conscience. Abi mama bonne conscience ezo sala abi mais na marié quand même. Et puis na moi na Nzambe. Akipa ngote a résister ekei. Après 1 an ou 2 ans ezo ngisusu. Mais ça ni a résister. 3e fois habité na kota mabondeli. Tanga koti mabondeli Nzamba alakisi alobi alakisi koko na bango. Abiso moni koko noe. Yo ebika ke papa na bino bango nyusu baza papa moko n'est-ce pas oui habité ba papa moko te. Koko a trichapé. En fait, eza pe koko te. Eza na famille na bino babota libanda. Ou encore bazwaka zemi ya libanda ekotaka pe. Mais batu baroye ba pété. Eza bongo. En fait, mamone banda quelque part. Oui, mamone banda quelque part. Eza yete sko ya kutiango. Et lo wango sko elinge kangaye. Mais heureusement ya sambela. Nde na ko sambela Nzamba lakisi eloko wango. Yango moni maman il faut za mwasi mabondeli. Papa il faut sambela parce que bato moi si karate faut telemaka. Na mobile il faut telemaka pe parce que wape na bitumba oyo za na poso za stable te na domaine na libala. Donc soko telemeli yango te oza compliqué. Eza compliqué. Vous voyez? En fait, c'est ça. C'est ça. Ba réalité oyo eza na ba famille na biso. Toujours qui n'a pas chité. Toujours continuer avec des exemples. Famille oba pekisa mabala. Ozana pasi oba, ezana problème oba, oza moso za mobali. So santé obala. Mili mone ko intervenir d'une manière ou d'une autre. Ya on moni bana ezana basi ebele. Baboti na mibali ebele. Parce que mili mone zo pekisa. Il faut telema na losambo. Ouais. Tu as besoin d'une bonne église, d'un bon pasteur, ou à orienter, ou encore d'un bon encadreur, ou à orienter, parce que vous comprendre peut-être comment prier. La Bible dit ça dans la Révélation, le peuple est sans frein. Tu dois poser des actes, ou la déconnecter, mais ali kambolelo lobité, ou encore il y a facile, tende bat bakanisa. On a absambeli, et aussi la maman, papa. Bango ebi
tant bazwa ou encore ba sacrifice basala po eloko wana ezala etikala po yo yaka boye na prière jour moko to na ba prière no ba 10 minutes wana ya ba 15 minutes wana na bwaki moto nom de Jésus nazwi mufinuku na bambi satana wasi penza satana ozo risque ya ozo mufinuku no nganzambe que le Seigneur nous aide. En fait c'est ça il faut koluka nzambe bien penza Bible lobi c'est un Dieu qui se cache. Eloko ebombama mpona komona ngo to kozongo il faut koluka ngo. Faut koluka nzambe vraiment bien de façon que à se révéler. Tant nzamba se révélaka. Ya ba bengi révélation. Eza mpona kotalisa clairement de quoi il s'agit. Et ce qu'il faut. Afin que likambo yo ezala bien. To pe zonga malamu. Voyez un peu. Tous continuer bandeko. En tout cas, par exemple, les a tellement ébélé na maambo. Oulala. Il y a de ces familles là. Ba okabola bino kate. Ba okabola bino kakate. Mais ba pe capable ba oboma. Yana mibale belé ba kufa. Yana base belé ba kufa. Simplement parce que abali mutu babala ate. Abali bisika ba okendo balate. Akufi. Oui, babomie. Yana mutu mususu aza hotel. Mutu me hotel. Yana mwasi mususu aza mpunda ya famille na bango. Yenda sa la famille mbongo. Yeba tiaye akobala te. Mais abalobi mana mibali. Anosaba kindumba. Mbongo na yaba akobana koboko la famille. Ou encore mbongo karate. Mibali oyo azo contracté. To azo kutana to azo zwa. Ba ozaba mbeka ya famille. Ezala mibali ezala basi, ezala kebele. Yana passer moko bandeko to komo chité, quand on a bino vraiment il y a beaucoup à dire. Introduction à Yoda Moulaï. Je crois na troisième volume na ofungwa vraiment makasi na ofungwa toko le bébélé te l'introduction ka poto meka continuer sujet o parce que eza kilo na lingi vraiment na lekango likolo te c'est vrai to le bagnon sauter mais je ferai un effort ya loba vraiment mambo est important. Ya na passé moi appelle ça témoignage na bo jeunesse wana akomi na mosel na nzambe te. Azali na internat et sali ke tanga ke internat na bandundu je sais pas. Na nzela na bus kande bakendaka na ba bus tango kale asali connaissance avec une très jolie fille. Abomba ikomba lobi mwana wana mwasi papa na yebani na kine na Congo ba yebiye azala mbongo ebele bomi na Afrique so ba yebi oseke oza na kombo na aussi ça na exemple oyo faute de temps je dois aller au travail moi na déborder à moi 5 minutes et ozate et sali ke na nzela kande ezalaka balingana mwana mwasi wana balingani bolingo penza bolingo esali ke boni kale mitukela na banzela tala wana chéri na uti olingi alingi yo moi ba courant ezoleka moi ba poil comment on appelle ça on a le baraba basuki nzoto ezotelema un moment tu vois tu sens que o approcher aux apemé na yo simba et tout ça nzamba malamu le Seigneur savait que azaki mosali na nzambe azali na mission moko le Seigneur l'avait épargné à comprendre te à chaque fois zo approcher la fille a senti que moi c'est lingi mais moi ça a découragé moi ça a regretté moi ça un moment koka okanga ngote la fille akokanga sentiment te abenge na kombo ebise na lingio mingi na lingio makasi amoni moi sima emission mobima bande konanga ba famille na makambo yo bilinga okufa moi sima emission ebimi abenge na kombo ebise na lingio makasi na lingio kufa te asongi na moto na kufa bi oui alobi na ye mobali nyonso abima na nga kufaka
frère azo abimisi miso abi nandeni abi wi abi ngam na sala mbongo papa na biso to suki bandeko yo bilinga oza bogar basi balanda o bango moko okende kolinga mwasi mosusu azala mwasi ya papa na bango na butu okelinga mwasi mosusu azala hotel ya famille okelinga mwasi mosusu azalaka mpunda ya famille ndunda nyonso ezala kolia te na zamba nzete nyonso ezalaka ya komata te banzete bikili ezali bato bavandi na afrique bakoli na bamboka bayebi makambo na oloba ya dese nzete la soko omati yango omati okita su te eza kaka basi te ya aussi des hommes qui sont comme ça ya na mibali baza mpe boye mobali me aza na bamibeko moko boye ana bamakambo moko boye ce qui fait que soko olingi ye mosusu ata okufa te physiquement mais vie ebebi babomi yo deja na molimo babomi yo na bomoto oza na yo epave mais yo mutu bomoto na yo bazwa ekenda vie ebebi. Les amis, faites très attention à bilingalinga. Faites très attention. Très attention. Certainement, omituni, maintenant, oye bandene. Yango monifoza na nzambe, oyeba. À suivre. To continuerons prochainement. Pour la autre, ceux qui anzamba pambola bino, tozo continuer la série, to sujet na biso ba incompatibilité, to comme incompatibilité spirituelle, ne tozo ko exploiter, to mega ko simba. Nzamba pambola, yo interpellé. Et vraiment nzamba sunga yo molimo na nzamba kamba yo pona lobiko na yo na yebi ete kolanda ngeza azarte nzamba lingai parce que alinga bimso na likambo wana otamsu yo yebara te pourquoi libale ya te to pourquoi libale zo ya te to pourquoi mabale kap epanza na ka to kutana muto malamu ezo simba te eza parce que eza na ba mamumo baloba to batia etikala bongo okoya ko changer ngo ka te boye oya yango moni bato bele ba osabe effort baosambela ebele aolela kata bapongi na butu nzambe na yango nga sani problème yango nini yango esilaka te mbula ebetaka esilaka bible ebanda na genèse esuka na apocalypse eza nini onga ifona nyoko ya maboye eza yo te eza makambo kuta donc il faut persévérer il faut persévérer que le Seigneur vous bénisse ezaki toli kati na bonzambe avec la grande dame la porte de gentil. Abonnez-vous massivement sur MDGD TV Mafuta Asika pour ne rien rater. Activez la cloche. Surtout, suggestion, appel, conseil na bino sunga biso. Toe bako bakisa o esengeli na sujet o tozo lobela. Quand na biso bino on a beaucoup à donner. Ebele ya ebele. Bo sunga biso to pe bo soutenir biso ekozala malamu mingi. Message oyo bo panzango bo kabango et on s'en va vraiment battre. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous revois prochainement. À plus.